Voilà, bonjour, bonsoir, Balandinho Soya BBC, Boy TV, bonjour, Nabino, bonsoir, ici que Zomé Bino, partout dans le monde. J'espère que nous vous a bien, bisopé par la grâce de Dieu, n'aloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Côté aimé, partager, voilà. Je crois la grande famille vous a bien. Tokutaki kotala film na biso ya traumatisme o esilaki lobi lelo totali making of nango bandeko na lansaki susu message moko ya koloba ke non Candy Star ba film ebandi déjà kokota lelo tobandaki déjà na premier épisode bokimela pe Candy Star soki ovandi omoni ke non oza na eloko ya kosala te olobanda kobeta beta miso okende kokwea na ba video mosusu soki ya ndenge nini wana beta okende kaka na nani na Candy Star ba film ekoti kuna eza vraiment ba film namoni vraiment film yango peza vraiment kitoko makasi. Alors tozala wana ebele pona nani pona Poutine. Alors toza na eloko mosusu toza toujours focus na mosala oyo Poutine azosalela biso bandeko lelo vendredi boyebi ke no mama bebe asalaka te mais lelo moi circonstance moko boye esalaki ke no nazalazala mais nakendeki ka prière à pokwa nauti kokoma kala te. Alors matière ekoti yango nalobi bandeko lobi eza anniversaire ya Poutine de l'écriture nasengaki bandeko ba vidéo bosala ta ba vidéo ya ba 30 secondes 40 secondes 1 minute bosouhaiter Poutine ça bien et bon nazozwa moko et voilà oyo kaka nombre ya bato na kozwa ta 3 4 5 na omonta ngo kaka na olancer ka bongo parce que ba o batindi bazwi au moins ya temps na bango ya kolakisa bolingo na bango epa ya Poutine de l'écriture voilà bandeko bomoni titre bomoni pe photo ya miniature wana eza Muchopi o penza Muchopi aningisi Zaire Muchopi aningisi Zaire mais koningisa Zaire moko ya ndenge ya mabete aningisi Zaire na vérité. Nous savons tous que non bato balinga vérité te loyebi kaka ke non bato bakoka kolobele mabe mais je ne pense pas lokwa kombo alinde eza wana bato bazobanga penza ka wana mosusu wana ezobanga kokretia ata linda bomona yango te baokoka te bakretie linda likambo yango eza nini. Je crois bomonaki video oyo natiaki yango na moi na tournage ya Bellevue télévision tomoni linda azojoue wana eza susu ya kobomba te linda azojoue na Bellevue télévision bandeko botika na naloba na betela yango lisusu te Bellevue azala na problème na linda te ça c'est de 1 linda azala na problème na Bellevue te Bellevue pe azala na problème na linda te linda tika pe kofingela biso Bellevue te Bellevue na ngambu na ye a respecta choix ya linda tout en sachant que non aza na problème na mwana te na problème na leki te la fille place aza elle est conditionnée alors atika aujourd'hui la fille elle n'est plus conditionnée non que le non a commis na ye indépendante à se retrouver na Bellevue télévision to yokango kala juste kaka film ya liboso linda tango akenda ko tourner pa Muchopi to mona kango biso ku to zapaka ngo to bi tozwaka ngo à la légère nzoka ezalaka makambu lorsque bamona linda kokende ko jouer epa ya Muchopi oyo linda zoba soki ya line elo mo abongo titre mo ya bongo biso nyonso toyebi makambo yango nde place bitumba ya linda ebanda tozofungola yango lorsque bato bayaka balobi ke non Bellevue a BBC théâtre et mataki ekitaki na kombo ya Bellevue maintenant la vérité ezobima kaka moko parce que biso neti nga mama BBC nakoya koloba te ke non bino mitema mabe te tokolobela yango kaka tofongola poke tomona pe mutu mabe aza nani awa parce que Muchopi alobi yango très bien ya koloba juste après film wana ezaki film ya liboso o linda ajouaki epa nani epa Muchopi nde film oyo ememelaki ba problème bakuku bakomaki bakwiti bakomaki koloba Muchopi amanka nani sila amanka pe sila te ezaka ndenge Muchopi azala ne kaka ndenge azalaka na ye fi agitation
Belvi alobi alembi. Et pour na bango, Linda zaki muto kende ko tourner et pas Muchopi te. Or, yena Muchopi baza na problème te. Bande ko soki bozongi na émission o nga na salaki na moi. Nde likambo na lobaki awa. Ya mutu soki aye ko jouer pa na ko komisa ye azala privé na yo te. Nzoka après ye ko tourner film wana akomaki mal à l'aise. Nga na mona ki pe basalela kai bala fe belé. Je crois dans ça la capé, je crois analyse mon colobité, je crois dans ça lango. C'est-à-dire que no bakanga ki penza Linda singana kingo oya kokaki kopema te azongeli Muchopi. Pona koyebisa Muchopi ke non Muchopi ko jouer na ngaka ke pa na yo musala na ngezo beba. Tango lobi musala na ngezo beba, ezate ke non musala na bebi ya ko beba ke no ko jouer te. C'est-à-dire que non e indelié et pas ya ba kuitu encore et pas SB et indelié. Bacha qui est mal à l'aise. Mais là qui est hypocrite ne loko wana. Parce que Muchopi nenga zawana. Fi agitation. Alo bakane véritable bibi sakane kuku soyi mokili ko zike zika. Alo bien go bien. Nga problème nange zali ko nazande la besoin ya komona ba kuiti ba o ba finga ka bevi butulo kwa moi. Ba matisela na nga Linda na ba miniature. Ba pelisa ba caméra ba salela Linda. Ba kokate. Bo timba ngote bo monite. Ba kokate. Donc malgré que no Linda a joué qui est pas ya Muchopi mais sous bassement makambo jai. Muchopi alobi bien. A bengi Linda bengaki Muchopi pona koyebisa ye nga musala ezobeba nga yawa. Moi, je me rappelle, Linda Bayambaka et pas Aïcha. Je crois, non, ce qui est Aïcha, ce qui est Nyangwana. Nani Oyo, c'est qui la dame Ingrid Kabongo. Ayambaye, tout na une question. Je vois que pas belle vie. Babenga kayo, babenga nga te, so babenginga. Na kokende. Ezai kaka, aloba ki yango kaka po wasa nini, akava, place wana. Mais à la logique des choses, ninga zalaki pembeni ya SB, azai muto ki nyatate pas belle vite. Siko vérité eko bima ya koloba keno, juste kaka epa ya Muchopi et memeli problème. Juste kaka ko jouer pas Muchopi et memeli problème. Eza passé bandeko. Siko tango boyaka bolobi Belvi a BBC théâtre, Belvi a BBC théâtre. Ngape na ko semisa likambo ya koloba ke non, bino bolobaka Belvi nda BBC théâtre. Siko na minute oyo, ba vérité, est-ce que Muchopi ba tchema lobana na munoko? Alobi loko na koloba ya Muchopi tu sens que non, aloba ne vérité. C'est juste après film wana to mona pe ba saila rango ba analyse. Akoki témoin na zongeli lisusu Muchopi pona koyebisa nga musala na ngezo beba. Musala nezo beba te mais eza ke non nga koto e indelinga pona yaki pa na yo. Siko batali Muchopi pe déjà soki to bito ke pa ito zonga Muchopi peza a reflectaka déjà kaka image ya belle vie. O ye moko lobi ke non nga na za famille libota te nga na za produit à Bellart télévision, aza produit à Bellart télévision. Eza passé hein. Tout l'andana. Avec sauté. Et l'Obama de père Linda Isaki wana. Linda benga wabi yangai makamna ngezo beba pona makamna ngapi. Mama. On a titre. Nasi Linda na moni réponse na gobe sauté na qui passe. Linda teli abino eza musala ngai. Comment ba kulanga bêtise na likambo na sati. To suka na mwana batu en wiklo bongo. Nita ko puta na Linda ko na bengi Linda ndeni falo tuza na yana na Lubumbashi parce que hotel Lubumbashi ngumeli ka bezo ko samna yana ko bo exote pour na batu moko ba batu ba faux compte on va comprendre makambu te et vrai ba ko ba ki za titre parce que le titre ba titre ba titre belé ba ko batu abi na Lubumbashi so na yeto sa musala nde azongi to ngabe kalate na ozongi ba tournage nanga Balandi, bandeko bolandi Bolandi ndenge Muchopi alobi.
siko nani azobebisa théâtre oyo nga mutema pasi na nge ezalaka juste kaka injustice oyo elekaka sur les réseaux sociaux. Comment se fait-il que non batu mibimba ou encore mutu mobimba ayebi que non Bellevue télévision na SB mwana ya liboso eza Bellevue télévision toko cité tolobi vérité mais batu bazwa ko bimission dirait SB ebotama avant Bellevue télévision nalobi bongo poani bobimi bolobi que non Bellevue a BBC théâtre. OK, Bellevue a BBC théâtre par rapport à quoi toke pa etozonga. Or na batu o batalaka na batu o bayebi ba o bayebi peza que non Bellevue ebotama ane boy SB ebotama ane boy koya ya SB nde makambo boye bandi makambo boye bandi batu bazwaka ngwana bavandeli. Soki oza vraiment mutu oza vrai obanga nzambo tambola na obanga nzambe okoloba que non depuis kaka SB ya nde tomona peza polémique tomona makambo ebele ya ebele. On ne fait que dire la vérité. Si tu as bolobaka Bellevue à BBC théâtre, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Si comme muchopi wana bimi c'est ça matière. Matière nani muchopi makambo lobi wana eza matière na epa na biso famille Libota na epa na bino baba kwiti eza matière. Bon matisse la biso Linda na muchopi na nani na miniature. Bon matisse la biso peza bon matisse ngo peza bon matisse ngo mafuta matière oyo donc eza matière moko ya bio na ngambu na biso na ngambu na bino. Je ne pense pas que nous bokoka. Je ne pense pas que nous bokoka. Po Linda pa bimi na bilobela te. Lokola kaba Selena o mususu ba bimi na bilobela te. Et bango balongwaki na bilobela mais Linda bimaki na bilobela te. Elle a donc à garder bande na ye et simbité na okipe ko bebisa musala na ngai te ka poku na bino bo tchenga mais bande moko ça fait mal. Hein. Donc bozanga ti ata façon ya ko maîtriser likambu ya bozangisa ko perdre moi sur te Linda na ngamu na bino na kina ngono na conseil na zongisi na bino non. Pour dire que nous boza batu moko boye bozanga mitema. Je crois peut-être départ ya Linda et ça la que no bo batela batu misusu po simbisa bino touchité. Et surtout na mutu o ya abane ko gérer bino ya koloba que non na SB batu boye ne ba jouer ba o ba rejouer parce que là tout monde bino bo banjo songisa na batu ba bane ko ya na SBT. Bon, on que non, danger et pas na bino moko. Bande ko za na vie et za na batu mususu ka neto ke na église au moins la pasteur a té et quand tu peut-être un exemple moko ya koloba que non dans la vie za na batu mususu oki okuta na bango na vie ou encore na parcours na yo. Batu moko boye oyo kolinga te bo kabwana. Donc oza utile pas na ye pas utile pas na yo. Et ça na ba relation mususu non kolinga ko permettre à péter que non e kabwana te. Je crois na batu o ba lenda na esprit ne ba comprendre de lo comment bébé ça zoloba. Et ça na mususu penza awa non to bongisa to zalazala. Mais ça na mususu te. To limbisa na mwana bendana. Mais ça na mususu il faut ko yeba ko protéger kaka yango. Na pesa exemple moko terre à terre ou encore exemple moko ezole kasiko ya Gomez. À la logique. Et ça déjà batu basi ba bimi ba lobi tozo luka tozo ça la campagne de déstabilisation. Souci ezaki no ba kabola Irsil Pechanga na Gomez. Or Gomez aza privé ya Irsil Pechanga te. Pour Irsil Pechanga ndinga zana ba o ba vandi na Irsil Pechanga ngana tala keka ne na tala kana ngai wana na définira ka déjà. Elle n'est pas azaf facilité ya ko manier
Et puis ça facilité à kondima n'importe qui quand ndenge nga na moni la kaye. Et puis ndenge na moni la kaye amonaka déjà monde na bango ya ba artiste comédien azata sir na mutu te. Bon wana ezanga moka nde na monaka. Tu que qui invitation à Gomez bon na sala ndenge nini. Eza Nigeria eza un problème te na nyata ngaka. Mais esala kino bato ebele ba sepela nango te. Oh lelo bango moko balobi ke no campagne de déstabilisation tinati bakosa nini ba okabula irsi pechanga na Gomez. Mais ce que tu tala bien, mutu azana besoin ya ce que tu tala bien, mutu azana besoin ya muninga na vie na ye, eza Gomez, irsi pechanga azana besoin ya Gomez te. Nde loko bozo bosana. Parce que Gomez a apporté le côté et pas belle vie. Et pas nan, et pas belle, et pas nan, et pas Irsil. Logique kaka. Mais Irsil péchant a aucun même makambu. Pour biso ba misuso to yeba amata na ba miniature ye Gomez c'est à cause de Irsil péchant. Parce que lorsque bozo dinga déstabilisation, boye ki ke non Irsil a bongi na sima Gomez. Bon mona siko place nga na sala ka na lobaka ke non niveau bo réfléchissaka lorsque bo sa makambu. Bomoni na kozala Irsil Pechanga kozala na Gomez asombi villa na sima Gomez non malgré Gomez azo finga mabutu lokola moi butu lokola kizengi soki ki simbi nyonso bozo finga ebo matise na ba miniature butu lokola moi c'est parce que Irsil Pechanga azapembe ni nae. Et ça dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens, n'enge bazo traiter Gomez à to traiter na réseaux sociaux awa. To yebiye pour na Irsil Pechanga. Sans Irsil Pechanga ko nyata na Nigeria wana to ngeto yeba ete. Wana pese za solo. Est-ce que ba film nyonso Est-ce que ba film nyonso depuis Irsil Pechanga azongi? Combien de films Gomez a tourné na Nigeria sans Irsil Pechanga? Voir même attaque non moi montage à mouké que non Irsil Pechanga soit ça bomoni te. Mais kaka moko wana me botala ndenge zo matezo kita awa o campagne de déstabilisation. Bo yoki que non Irsil Pechanga bongi na sima Gomez. Donc bo sala ka musala moko ya koloba kaka ya kimutema mabe. Yaki mutema ka mabe nde place au moment na nga na yaka nga kote lemela injustice wana neti likambu oyo muchopi alobi yango bien. Est-ce que akoseli linda ya koloba ke no tango yindelie kuna après ye ko tourner kaka film et pas muchopi e yindelie kuna abengi muchopi badeza ba biloko mususu pe ko zanga contrôle bité na lembi pona ye a comprendre ki yango te. Ata ucheli biso mundelo. Ata ba condition. Non. Quelque part, il faut tout les camps. Et aujourd'hui, boyoka. Et puis, nenga zay pas belle vie. Aye ko jouer pas belle vie. Belle vie koutou. Azata kunate ya koloba ke non. Oh, ko prouver te. Là-bas, c'est le travail. Ils ont passé, hein? Ils ont passé. Binganga. Ngapi kalati na uzungu la tournage nanga. Osomona. Mwana bataka pabati ngana bisenga bi alinda yo longwa lelo so ba longwa na SB po nanga. Abi no même pas ya. Et ça oui clos et ça makamna biso SB c'est ma maison. C'est ma maison. Et pas non c'est ma maison. Donc au moins si ko réponse ya mwana mayele. Réponse ya mwana mayele yango wana. Réponse ya mwana mayele yango wana. C'est-à-dire que non, attendez azo jouer azo seka déjà moral déjà posé. Ayebi mondango ndenge kendaka o sopana te. Parce que elle a plus besoin ya musala na ye. Est-ce que banani baza ba perdant? Pour
abima pe alobake non nake nanga ko jouer peut-être ate pas belle vie nake ko jouer boy anake boy parce que kuna bo traita qui na ndenge moko boy pas comme possible mwana oyo asali ata na okolobake non depuis kaka zo jouer sous na SBT bandeko ngana ke na ko donker na page na ya TikTok ba insulte mwana mwasi azwaka partir ya ba commentaire tu sens que non ba insulte moko ya injustice ya kolobake non bato moko baokoka ta kozwa espace te ya kolobake non bovanda ata na mama na biso bosolola likambo esa soni na mokili bozanga ta kokoma na niveau wana nde eloko ebande olekelanga ya koloba te toluka espace moko mpo mokili eseka biso te vi ke no toyebi oyo aza mpenza mwana ya ndako mwana ya liboso siko bokoma na niveau wana te mpona koluka espace wana ya terrain d'attente ya koloba toboma moto mpo mokili eseka biso te donc bopelisi yango kaka moto siko ntango bino bobandaki kofinga bozo nini wana mpona bino boyebaki ke no nani Linda asuki peut-être ndenge ntango tozalaki na ye bapesaki bakatelaki mundelo bato wana mpe bakoyamba ye te bato wana bakoyamba ye te soki afinga bango soki aza na bango problème neti nga na ocomprendre na baeglize yango tozokende okoti na eglize oyo pa me bainvite oyo ata kuna oke kuna bainvitaki ata pour jour moko olaki paster na yo ou encore olaki ye te ayoki keno okendaki kuna bapaster bazowelela bandimi paster azosilikela mundimi parce que akendaki église moko kuna or ezalaki juste invitation azongi boye donc akomi na kati église na ye akomi mal à l'aise po kaka akendaki kuna bainvitaki ye bandimi baza ya nzambe bino bacomédien lorsque bozo travailler bomitia na kati na bino boyeba déjà que non ngai naza boye naza artiste naza mpona mutu te naza produit ya mutu nyonso mpo ngai nazwa tueke kote o nazwa tueke kote o na survivre je crois nalobaki yango na moi nalobaki yango na moi bato bazobenga nga anniversaire ya Belleville bolimbisa anniversaire ya Belleville oyo bato kobenga yo bolimbisa voilà il faut na kata parce que na okota en contact na bato akini botaka anniversaire à Belleville eza lobi na kota na en contact na bato bozo comprendre la grande famille non oye esopi à part ça soubasma mpe eza bavandisi mpe yoloba problème ni na Linda parce que ezata bomoni oyo balobaka ke non ata bato baza 10 baolinga oboma mutu moko na 10 wana ekobimaka mutu moko oyo aza na bonzambe ya koloba ke non ake kodévoiler secret nde nalingi naloba ke non na bato oyo nyonso oyo bamonaki ke non Linda ezosimba esu kote ote il y avait même 2-3 personnes oyo balobaki ke non boluka ta terrain d'attente ya koloba ke non po soki mwana na kei esopa toka problème eza nini mwana asali nini oh impoli tu es sûr wana na koloba ke non ndako ezalaki donc ndako eza inachevé opesi réponse à bien te ya koloba ke non impoli mpo nanu na artiste oyo azalaka déjà na art de parler soko oza na sagesse ebele te kamwa impolitesse ezalaka mokie parce que eza mosala ya koloba trop
yango toomona bao babotami lobi sans éducation bazoya baoya kofinga bato babanda mosala na cd babanda mosala na cassette obimi lobi mpo na youtube. Merci youtube okomi kofinga bapoutine. Boyeme bandeko. Vous comprendre la grande famille. Mabe makasi mabe makasi. Soko kutani peut-être moni bana o lokwa balinda badaeli baza bana moko ya koloba keno lobi bango peut-être ne bakozwa relève. Baza besoin ba encadrement ba idéologie kokotisa bango kitoko lelo tango bino age ezokende lelo vandi boye oyoki kaka mutuka kuna pipi nani daeli aye kotala belle vie. Ah wana mama nanga. Boza na bana bocha na mitu na bino keno bino age na bino ezokende comme pour dire que no lelo ba mama linga bango wana bakoli bavandi place moko. Age ekomi lelo likolo makolo pasi lelo mukongo pasi lelo boye nani ba Irsile Peshanga wana ba petit a 4 dans dossier ba petit bana penza ke no oya elo ke no ba ke batali penza mama linga. Donc na ba comédien to mona ki aba uta ki poto aba yaki kokunda nani tala bango nyonso ne ba kina kokotondela mama alinga. Et ça là qui bien ça qui retrouvaille moko ya ngana tala ngo na yokana kolela mama alinga amema 2 minutes mabe amema la duchesse mabe amema c'est ça. To lobi pe mingi to lembi lobi anniversaire à Poutine botika biso to ba mémoire ezala nanu fresh. Kambo ezoleka na ba réseaux na ba artiste oyo so boyeba ke non c'est ça vanité mais boza na ba réserve mususu kosala baninga mabe tina niveau ya kokende kobenga mutu so disait que no yondo kolamba na mariage wana sala biso audio moko tokopesa mbongo sala biso audio moko oloba Elvie apesaki yo mbongo alobi ozwele ba déchet nyonso ya biloko yo ba déchet biloko bato batikaki botala niveau c'est-à-dire que non Belvie azana ba danger moko boye ko vivre na ye kolala kolamuka na ye ezakaka nzambe po bosala kopo wana likopa wana c'est-à-dire que non boza capable pe ya koya kochela ye poison. Boza capable asali bino bini boye toyebi te. Moi je dis merci à mon Dieu. No naloba yango awa maloba nange eza nganga kaka ozo seme na sa moyo ndoko récolter yo okufa te kaka récolter mabe na yo na sa moyo audio ebimaki atoki oloba ba 2 mois te 3 mois te ba 3 mois te audio ebimaki ya keno Belvie azwaka mikuwa na ba fête mais botala na minute oyo Belvie asazardaki te avandaki ka nzambe ye moko jugement ya nzambe botala et puis oya bimi nani mutu a service traiteur bayebi ke non ye ntango bando bimisa basani na ye wana bamiku etikalaka babiloko ebala kaka ye nde sikoto cible siko kopa yango eke mabe parce que bosi bobebani mpe na mutu yango donc eza na bakopo mosusu avant bosala yango ya kosala mutu mabe bokota na paramètre. Voilà bandeko il faut nakata
parce que il faut nakota na conférence na bato ya kin et voilà. Alors tozala wana mpona belle video bi eza anniversaire na ye bao balingi kosala bavideo bosali na bino ata ya 30 secondes botindeli nga eza bien. Alors je vous aime, merci na basoutien na bino, merci na bappel lelo vraiment phone esonaki trop. Tokutani, bisous, bye.